Kata malilio, maman c'est ça bonjour. Mbote. Boni. Ngolu. Ngolu. Ngolu ndeni ya miel. Ngolu grâce, tu vois bien on est. Bino ba de français. Maman c'est ça bon. Hein? Kasi on a boni malamu. Malamu. Maman c'est ça batu mingi ba mona maman c'est ça théâtre. Ni nga pe ba yeba po. Maman c'est ça moi bandaka théâtre na ndenge nini nan. Oh, kaika ndeba bandage. Nzela ndeza bamonyo na nzela film wa sekisa bien mama yaka ka route be maman c'est ça les cas partir à ina to ndenge nini. Maman c'est ça qui est encadré par mutu moko boye to maman moko théâtre to ndenge nini. Maman c'est ça abandi théâtre ka ndenge tozala muta okola ozomona za na mwa dona ye moko boye na ba internat. Tozala mo ba groupe na biso ba spectacle après toi on a qu'à tournage pour comprendre on a zokola na live mako sepelaka na groupe Salongo nde biso to sepela beneza identité à théâtre à Congo et ko sala non na bino na sadere na groupe Simba na joana na groupe Musute na ko kota na groupe Simba pas président Lombe ti le londe na évoluaka. Combien d'années déjà? Oh, na bandi na groupe Simba, groupe Simba, aja Moseka. Donc na bandi théâtre avant bon après mbiaka ya théâtre on a benga ba mbiaka po monument dalelo respect za vraiment te. Po batu muso ba komona oh kaleza nini ya musala tete moi ancienneté pe konta nango. Neti ngani na zabu kamani na Nicole. Nicole Bakata. Mais natala ina TV banda musala vanga. Moi respect les amis malgré ma copine moi respect les alors donc a bandi musala théâtre na 98 na 98 de na koti Simba na leki na TV et a teke na sala théâtre na coulisse na 98 koleka na TV de na 98 donc c'est ça tikino lelo maman moi c'est que depuis 18 ans la kata Simba nini titre nini to épisode pièce à liboso ça la maman moi c'est que pour moi pas que carton na penza pour carton na non mais pour bi que non succès ça non ya qui c'était mais nazo carton et ça fioti contre cours des grands et après pièce na biso liboso kota poto na ba 2001 et après na pièce à liboso oh Simba groupe Simba teka na poto et carton na makasi to tinda na biso ba pièce mais opende sala ka penza makati za ka fioti contre cours des grands ezala si la zalaka mobali moi si ya vie kwedi nazalaka mama Maya babilo mwa boya kala na 2001 do yango wana pena ndi cartona makasi yango wana maman c'est quand le monde na bino pende lobby ancienneté kontaka mais monde de théâtre ancienneté kontaka lisute et pour mara kontaka na ba ben poli o ba ki neti mal éduqué neti ngaboye naibi que non toi ba collègue mais naibi que respect pezalaka oui que o aza yaya o pe lo aza leki aza pe responsable na kana ye lo aza leki o nyate mambeta te faut PCP respect na ye donc c'est ça en tout cas ndongo lobi ancienneté kontaka mais comment va mususu okuta bomba loba ya loba ni amtaka aza mbiaka musalo aza nini alors on y a ça nango maman c'est que 19 ans dans quatre monde de théâtre maman c'est que pose personne souvent de bité loko pe na zo na monde de théâtre souvenir pe malamu maman eza nango te mutu nyonso eza nango te na théâtre na caché mutu moko te aza nango banda groupe Salongo ti na biso na mbongo théâtre eza nango te loba na libanga donc dédicace nde batu na biso ba ida biso yango wana communauté congolaise nde za na ba mikili par ci par là ba yoki biso a sepeli atindelo mo eloko mais na caché penza boye théâtre congolais na ebongi nango te mutu moko te na souvenir mo boye moni mbongo théâtre na tongi oyo ati oh tozomona bande konom susu ba simbal ba loba ngala mbongo théâtre na mati ba avion ngala mbongo théâtre na tongi banda kuna sali boye c'est nima obonga te nini ba complexe boye avion na mboka museza na moko apusu boye mutu atie biloko na kei nde na Congo comme eloko moko ya lolendo avion za na moyen de transport le wa Congo ba avion za na mingi te et comme eloko moko boye extra ya na normal
En tout cas, présent Guy Sylvain la carte à Luluabu Romone, oyoki maman c'est kanenga le bibinonde communauté congolaise bozarona le quoi bozara na souci na biso bandeko tozalaka nde bosungaka biso mais kacha malonga vraiment la monde de théâtre ezate mais maman c'est tout le monde a même boyaka na ba sponsor té Salio parfum oh nini mo ba sponsor baba libéra bien net na ba groupe eleka na kinawa so boza sponsoriser moi ça va beaucoup paiement mais so boza sponsoriser té ezaka pour la visibilité et à rapport à mon abino. So il besoin sponsor net ma groupe akini awa moi ça va beaucoup paiement muki. On se comprend na sens wana. Mais sans sponsor, bo le kaka na sens que au cas où et alors au tiem pambo na ndobo. So que kangi maman bébé la maman de la princesse Shekina alinga ba maman mo c'est kozara femme mariée to zaka femme mariée. Maman c'est casa mariée mère de 3 enfants. Ma fille est née à 20 ans. On a la deuxième graduée. Deuxième azana 12 ans. On mi balé na sous kazana 7 ans batanga na Mosengo, Monseigneur Mosengo na première riwana. Donc ba na misa tu bangwana marié penda. Maman c'est quand même pour le bika femme mariée. Moi pas si pesant pas pincho la maison parce que binoka femme mariée na femme libre na musalo boye bana raté. Pour femme mariée pe abetara na pe na kuzu. Femme libre pas betara na kuzu. Identité pe ba bibino pe abasi à théâtre bozo fingi sa musa na bino. Oya lobby wana komone na to fingi sa musa na biso. Bo ba mabi pupola. Ba mama reche ba bebe sa musa na bango te. Oh e na ngondenge moko to bebe sa musa na biso na ndeni. Bolinko mema ka po biso to mona naka. Nde to mona naka yango bato bakoma mema biso ndenge wana moi ça théâtre aloko yo journaliste. Vous comprenez? Alors là moi ça na fonction publique. Bo pesa na musala ngo ya biso valeur. Et ya musala moko bo il faut mutu sala. So mutu sali to mayele to sa musaloti. Et ya teko sekisa na quartier parce que ya ole kana théâtre non, faut ça na bagage mutu sala. Vous comprenez? Biso tan ba ozwa biso ba ozwa biso na ba qualité wana. Ba tout non za bagage mona intellectuel oza pene loko yango neti ba biso ba o ine leka na ngote mais toza formation ine pa ko kambala elombe mais naza na uta na ine c'est-à-dire pas nzambe moi ina na koti yango pe elombe donc c'est ça. Maman c'est qu'appelle le bisi moi belé hein maman c'est que sélection ata moi sketch mke ba ke oui maman c'est kaé wana ah papinzo la meso pa yoka présent Guy Sylvain na kata Luluabu yoka ai ba vraiment que oui maman c'est kaé wana te neti mokolo wana to zoya boye bana moko mibali oyebi place ba comment ba dancing club hotel sika oh na émission te nini chege on presse ba dancing club hotel moi na sikoy ko tango dancing club moninga na tangi dancing club sikoy compréhension bango mibali tata moko azoya ana tiki tata moko azoya boye auti fonction publique yoka bana wana papa awanga na moni dancing club hotel mususu abio dancing club yoka papa na bakanda na ye bonko yebika na Congo ba fonctionner ko futa page alobi yo tangi nini au club yo tangi nini club yoka tata na botanga cellule siko yebisanga na cellule na club na tangi mabe. Donc moni en tout cas conseil qui c'est ça na ngaka et moi lobby et uta pe pa nzamba ta ba ine ya mais donc ça donc t'es pas nzambe maman c'est ka monde au théâtre. Maman c'est qu'après on doit un groupe salon. Pour moi c'est mané par un groupe salon côté. Attends ba théâtre classique ezalaka na ngo mais groupe salon on peut même que vraiment théâtre oh le toko bengaka théâtre toko mo mo ba maman c'est ka bazo jouer ba kata ba nani ba nyonso. Donc maman c'est ka ton vendre rapport talobi nga ma bomengo nga mama nani baza wana bazebe ba mama na za olinga bango tout mama bomengo ma boli mama belé ma bip pauvre maman nzele mama linga baza ebele mais oyo ngai naza ko sepela na jeune naza ko loba na copier yi eza mama bomengo dono za ina us naza moni na ba sieti nyonso jujaza série zaza comique za dona za sepela mama bomengo kino lelo parce que azana ba moi parce que musale za na kati na ye n'est pas dit que na ba mama na bazo jouer mabe bango tout musala kitoko ah oui surtout mama linga ma boli mama bele siko na tango na bino siko to cha boye na tango na biso pe baze belé ba vie ya baza
Baibakata baza, bazidani baza, bamilo baza, babiso bamoseka baleya basila bazali. Songi nalinga moi qui songi papi maibelanga na chamwa qui songi muke mamu seka mona tenga ba vie ya nani mais mamu seka ngabe na yoga be baloke mamu seka vraiment abima na kasha mama kalunga mona tangi ko mama kalunga oh ah na chate mo mo loba awa pani osala ngaboy ebakata lobelanga kotake so tu na ngai alobi o nga na bima na kasha kalunga nga na kalunga to anzela moko te kalunga muyombe nga na mungala siko to bima nde mondeni kaselo vale babimba mungala ya joane ki mukongo moteke jamais babima kashe moko na ndenge nyandenga comique na ndenga kosekisa ba mo baba mungu mo ka pipi bozaka nango bino mbale kwa ndenge ne pa na ndenge relation malamu. Bon, c'est une relation sexuelle. Oh, toi, la relation est bien. C'est mon ami. Aza muninga na ngomoni kalunga na. Na yamba ye na Simba. Mais abanda musana na Simba te. Kalunga mbia kana monde théâtre. Abanda na ye aye Simba. Vous comprenez? Oh, tika mambo na c'est mon ami joli. Eh, mon ami de dedans. Ah oui. Hein? Nango kabola biso. Kabola biso na nini po joli za musala na ye. Nango kabola biso. Kalunga na musala na ya bosaka. Donc ce jeu là où jouer na tala kapena na oka elengi so kalunga osala. Siko yo mukolo kuta na ye tu na ye siko peso ayoka elengi ponga na oka elengi makasi tala courir ye. Kura kongo ko makabwe. Abosa fort. Moi ça ba toi Patrick. Moseka mondo pe théâtre maman moseka za na ba ambition nini déjà basi mususu pe une femme ambitieuse donc déjà femme mariée déjà okokisi déjà o baloba na biso moi sinon se faut abala mais maman moseka aba ambition nyozala lango ambition na ngai mutu nyasa na rêve moko minene na na mona te mutu za na rêve comme huissier. Yo so mona mutu mota na rêve comme aza pêcheur wana ba pêcheur d'homme ya ba ame oke ya na za na ba rêve moko kaya na sala na kota na monde moko boye po de auto sala ida de film elo zanga biso ka ba moyen do to matakaka ambition ngo wana Maman Seka, est-ce que maman Seka za na kata groupe anana takaza parce que tout le monde un peu moins ba nungu bima ki mingi entre vous les comédiens ba musu ba lobby ke o te na takaza ya kali kapso ba mbo musu lobby te ba musu ba ko mape ko produire ba film na bango moko en tout cas question non o kata ngo pona e bien onti wana na e bien ngote foso wana batu oyo baza ba contrat na takaza na oloba likambu oyo na yebi mutuna makolote na yo beta libanda nga babenga nga baninga babe Moseka toza bezo sala biso mu eloko boye yaka na ye na sali na yebite nga na yako tourner film nete bakata benga na ke na jouer chega benga na ke na jouer ntela benga na ke na jouer wa makamu na bango wana otuna bango batu bazana ba contrat na takaza nga na ya na ka na sai musana nga na ke Maman Seka pendo za boye okipo bandabe ko produire ba film no yo moko nde baninga ba sala wana bazaba ba cha mutu na sema ko likolo et bachana bango bongo te et so moni moment no ekoki okosa film na osali poza ngo pe concurrence te oza course na mutu te mukolo okoka osali film so epo échouer so epo simbi esili bato bosa ba film na ba na course na mutu te mutu na mutu boni ke moment ekoki asala film asali et ça la maman Seka ndeni pièce moko bundeli otokeli yango osengi ba inspiration makasi mais omona ba image wana eza piraté bazoteka ngo 500 francs 200 francs pirate comme normal na Congo eloko eza nga ba piraté présidence na Congo pena tout est permis mais tout n'est pas utile donc to comme absolument normal pourtant to tchango passe na motema ba AVC ba secret to boy na biso do pirate to comme ça normal ti mukolo ba konzambo ba monka piraterie eza mabe tant ba o mona ba comprendre ngonde biso pe ba oyo ba artiste mbe to se retrouver mais jusqu'à là to ana pouvoir mon côté ya oboya piraterie na mboko oyo po ato boy ba oleki sa ona ndenge mususu to sani
bakonza mboka kande tolobaka bayokela biso mawa musala ngo toyebika yango nga na nga maçon te po nazwa brique na bando tonga te peut-être musala na okela classe po na commercialiste misala ngo soki ye ça va taneti buibui na ete buibui so asalani yango wana c'est quand même il faut comprendre c'est en plein tournage on va se tourner na bango pièce na bango boyebika bolandaka landaka bango place bolandelaka bango maman c'est ka tant comme pe babotel pe maman c'est que zaranani bibiche autrement dit nde babengaka BBC comme on a bibiche la fille de maman maman Limba Hélène, de papa Ndouki Kaïs Dominique. Mon père, que son âme repose en paix. Nalinga est trop mon père. Akenda 20, salanga passe. Maman, c'est quoi chrétien ou musulman, chrétienne, musulmane ou bien. Maman, c'est kaza chrétienne. Née de nouveau, baptême Yamaï, abimi. Na kati ya ministère amel ya apôtre Léopold Mutombo elle aime comme mon père na 8e ri esika kani toza koluka koyeba kotosa nzambe kotelema na kati na makomi po mokolo moko tonetwama na Kristo parce que Bible lobi tout est vanité et lobi elenge sepela na bolenge na yo mais lobi babino bata français mais beb sa phrase et c'est-à-dire initi tout est vanité luka yesu na bo moina yo obi kisama ki jeunesse na yo et gozala bien maman mosala na yo na yesu au mona succès. Maman Bibi Shnoka, maman de ma personnalité, tant tout choulouzo, le livre maman Seka, yembela ba vraiment nzembo moi nzambete. To yo kapé ki ozapi moi na apôtre le Paul Mutombo. Balukaba. Non. Nzembo. Bakota kota bonganga basala sala baliansa mabe. Baluka na kufa balimite na bututi na moi baluka na sambwa natie matambe na kibomango na beleli nzamba Mutombo talaka moto ekiti mati échangé bakomi ko s'ensaler ils sont tombés au nom de Jésus ils sont détruits alléluia Yesu mon kandi obi krisa shoga linga Yesu makazi tana oyemba tanda bandobina oh le bara en tout cas boki ba so na et pas apporte le Paul Mutombo ser na bino vraiment yo azane ser en Christ mutunyoso Mutombo talaka moto ekiti makuna mate chanjara mate chanjara penza donc toza na ligne solo nous biso kuna to invokaka Jésus Christ de Nazareth le Dieu de tous les esprits agege sunini ko talaboti biloko wana moni nzembo wana album wana sozo yo kango sala mwegege oyoki banzembo neti banzembo o album wana neti na uta nanga na mboka nzamba lola akaniseli ngaye na bimi molongi elekeli mokili bakomi kotuna o naza ya famille nini motolokola ngai na uta nanga na village nzamba lola akaniseli ngaye yebisanga siko nzembo boye nzamba lola kanisi osalika mwegegeti oyoki no nzembo esa nini ozika gego pusie pembeni oyoki nzembo ti en tout cas maman c'est ka babiba baleki na bino ba na bino ba mso baka wana maman okyo botanga na éviter po na ba ndebo jouera ba rôle ngo nde ba pesa ka bino mukolo na pe mukolo yango yo na mukolo me na pe na bayana nga swali ngwele yango yo me na bayana nga yo apeti nanga waleki ya musika bala na nzoto te menga nzoto eza ya âge mais ça pe na batu mususu ba mbiaka nanga me na leki ba na nzoto eza ka mukolo fo mutu. La femme c'est d'abord la tête et le cœur. Moi si faut za na motema bo mama oza pe mutu ezo sala soki te osa ba pentimune o pentimune ba la bino bazo ya baleki na bino maman sika ba balingi kisna ba yaya na bino pe mususu omona bango place ango
kasi fallait pour qu'il y ait une place baza kota na kisi yango kisi do ba bibino avoleka na mo pakoli mo eloko mo na eloko nini ba pakola ka ba yebi misala na bango mutu na mutu yebi musala na ye poudre sala musala te mutu akosote o ba yaka na biloko na bango na ba yebi ba osuka nango ya tango mukie ya ona yebi se fozala na idée o euti na likolo céleste o lukano eloko wana te o protéger nini parce que yesu a protéger nyonso yesu a pesa condition te ko bima na mbula te ko lala na butu te ko zonga mupanzi te tambola ndo lingo za l'aise siko kisi yo muto bomba ngomo ateke to raisonner nano ba biso batela kisi muto amona ngote yesu ko mo batela ngo mais yesu a batela tout et on a biso il est le Dieu de tous les esprits. Hein? Babilo a pamba wana. Zana Yesu a solo, Yesu a fantaisie te poso ba betio numéro na bango ezoyo. Mais zana Jésus-Christ de Nazareth. Crains ce Dieu là. En plus c'est na tango to komi tango asuka. Bilemba tango asuka. So za vrai chrétien au comprendre ma commis. Au s'azarder te ma place oza. C'est ça. Na lobisi maman c'est Camille. Ende papinto la meso, maman c'est que c'est so li susut. To sentir sur que oui nana ma pour la sentir déjà mais ngalinga tanga lobaka na ndinga kimongo wana ndinga kimungana ne deloko ni ona ko lobana yo ko kusa mission to sala wana na pesa ba bani na ngoteli kama ni na mama kama ni na ngazali mission kama ni papa camera tala pe kuna esika bato sa film teli kama wa kuna pe hotel pe na tana katina sa we je ça problème jali nini Alonel debout raconter l'histoire moi bimoko amati likolo po iba Athènes banteno bazotia bikolo bazoteka nzoka bakangi pe moyibe mosusu na se azo ya mbango moyibi yeyo moyibi ana tali etakitaka bako réveiller mbala moko ka bango moyibi mosusu ye azo yi bantene yo ka boti courage abi master faire ni ngana moyibi na bango na moyibi na binota c'est la bango mo babima bakanganga ngana moyibi na bino ye wanati. C'est ça. En tout cas, maman, est-ce qu'il y a ça moyibi na bango da moyibi na biso Christelle mamuyo moro loba za nde moyibi na biso po ki motema mabele ki ya zaza. En tout cas, maman Moseka, merci beaucoup. Est-ce que papa nanda kutanga mona ko joie et ça y est nini. Bon, et ça la cahier bien parce que à comprendre le comment eza kati na ngai. Problème ezala nini? Problème ezala il faut mobali oko linga ye alinga pe musala na yo. Moment tant to kutana kina ye avandisanga nanu. Nga mo pe na mona eza nango normal na kipe na obana na nga. D'abord c'est les enfants parce que vieillesse na biso ceux qui oyebi ko soigner minu noto oyeba ko sekate et le papa lutumba donc c'est-à-dire ceux qui oboti okolisi malamu te na kibompaka no kolela et on to landeli tant bana ba mikie il faut ko yeba ko kolisa bango ko dresser nzete soko tiki bango ba kola otenga mesili vous comprenez na zwa temps te olandela bana nga ba devoir na moni que ça va papa lo bizonga sur scène na sala 8 ans na joate na vanda ka penza wana nzonzi ngilo kwa liboma mais na iba musale sila na ngote na nzoto na compétition na mutute mutu na mutana tana ye po ba mama ngebi ba renyaka ba Chantal Kanyembu lelo ba mami lela ba l'autre la pe baza donc ils en ngoli kamba tango jalousie te motema likunya te et ali kamba etwala mutu pa kangaka tanzate et aka Josué ande atelemisa moi ti tango bitumbe sili moi pe kenda igolala mutu mota otika na succès éternel ka Jésus-Christ donc mutu na sena moi ana tana yi siko mutu ana tana yo lingo longole na ndeni foza nzambi et ata ya mutu ana tika renye so pe ko bitango kingando tiki ya renye do eza bongo so te jalousie de mabe o ko tali felo na banga li felo fort na ningana sala bolamu na mukolo eleka malamu eleka mabe. Paola de London, Paola de London, vraiment linga et maman Moseka. Est-ce que maman Moseka, osa vraiment membre pe na kata ANTPC, tous na par rapport à l'association nous rappelle vraiment membre. Te pona na sala te loko te, na ta bouton na tia kuna te. Lo wana za ka groupe na nga Simba. Da ba evre ka ya groupe Simba lo wa elongi pesa na kati ya moins ça, mais evre na bon, nga pe na membre. Oh. Na zo tu na nga sogodati. Magan c'est dans la IG naza membre naza membre ouais avantage pesa est belé et ça est belé ouais ça est belé non parce que parce que le moment le baraquet
pour tous les cimetières il y a des artistes. Vrai ou faux, maman? Quelque part vrai, quelque part faux. Faux, c'est-à-dire, ce que les artistes, ils ont des nzoto, tout le monde va Caleb, Bakena, bazotinda biloko ya bien, ba meta bazakuna, na ba misusu bazakuna ba osala ba biloko ya bien, ba otinda. So mutu yo moko monyo lemba na yo, lembi na yo. C'est ko yaka na musala théâtre à l'improviste. Zing boloko ta zing babi ba professionnel bazara mukie ba amateur et belé la katana solo ba amateur bazé belé na nzonzing. Oya Félix Balé osombo bonne guérison à vous monsieur le président ninga le baraké na bachel na bana mo so ko tsaka la banzonzing wala wana kosita o président ngalo binga na boyango abia solo ba amateur belé ba koma ngana professionnel pas ça la nzonzing. Donc c'est ça. Nous allons faire ma wana. Mais moi c'est même comme boya ba producteur hein. Bana bande on a bino ya diaspora to pe ya awa. Ba komi ko banga ba banga ni no tozana minduki politaire za soute. Clean. Te ba politaire bazana bango, te ba politaire pe ba banga. Ba banga ko sala eloko ne pe mo boete kamite tandis que ba otia ba paquet. C'est lo bango ba paquet. Bon. Bon, c'est on peut bon peut-être un producteur azati. Producteur to bundana biso moko kabwe, neto bundana biso moko. To on sauter les mains, avant si maman c'est comme on y plateau lelo papine sur la messe. On y plateau lelo. Kimkolo passie. Kimkolo passio. Oh. On voit ça orchestre, donc on a le studio. Ah oui. Toyembela nkolo tipo toyembela nani susu mokeli kaka. Toyembela pe bikela momingo zwani. Yembela mokeli. Ah oui. Maman c'est quand comme on se chuter merci mon numéro à contact hein toi ba tout monde peut maman c'est quand buibui buibui akenda. Buibui. Ah buibui ba imba tongo. Ba otongo. Buibui azana. Wana mukobokuta naye o tunaye ngana po na ngani porte parole buibui wage mission na ngada buibui azando monie wana mukolokuta naye tunie c'est ça je suis de maman c'est numéro à contact conseil pe na bandeko ningo balingio na pesimbo te na mama Nimbenza mama ya nono na afia donc c'est ça. Na pesimbote na Sire et Bengo moi si à 13 ans papa na Tréodi na Trevin na pesi Nicole et Bengo moi si à Bombi Nicole de Bombi malgo benga nongate ah na ebika que tu es ma fille hein au pesi pe koko na ngai bambote belé na pesi Tanye Bengo mbote na pesi Sobrino mbote chouchou na Nyota mobile moi si ya Michel mbote na pesi Judith bonga Anna Malia bonga bambote belé Sobrino bambote numéro contact ezali wana ezali numéro bureau posa 081 810 90 38 donc c'est ça so bobengi mamo seka bozwa tantôt bozwa mutu bosolika bien au passer ngai obenginga na lisolo bien ba fan nanga basi pe mibali surtout mibali tango obenga lisolo moi bien mamo seka zane marié boyebika mibali moi koyebaka ko solo là c'est ça quoi beauté na on est tout est vanité tout est vanité ouais botango kitoko ngwe bébé comme mai bon na moto alingaka yo kitoko na yo yango wana donc c'est ça. Non, maman c'est ba artiste seigneur son mbote to on a tournage wa ba mbote belé na kati ya groupe Simba mon président Faustin Soukari Elombe merci papa na musala. Ah oui. Oh wa mutama eleti. Merci mon président Faustin Soukari papa merci na musala la kisanga mo anomo seka 19 ans ngo yango tozo sala musala ngo na pesi mupeshi mbote na pesi Aziza Herman Kasongo na pesi Alain Lulenseka bongosi mukolo bambote belé bisous na pesi boss Oumar Pembele bakisaka mingi boss
Oumar Pembele petit nanga nazo lelo mabe ba bien o salinga na sepeli maman Animbenza to sala ndenge to lobaki la femme de valeur maman Animbenza maman na afia na non hein. Merci beaucoup, je vous love. Maman c'est toi aussi ça beauté hein. Il faut poster ça moi sketch. Moi mungu ça suka. Moi ndena la mbela biso naza awa makanisi nanga mingi za tournage. Anenga bo moto na kolambela osuni bilobuni nyanga kolambela. Na dia mo sala nyonso tout ozo sala makanisi nanga no se dia na mo so mona lele moko na zo répondre ko à côté po ma ele diebe na mo sala to sala. Ozo comprendre. Donc c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à Nezaki Maman Moseka. Nous sommes Maman Moseka. Et on a bien numéro on a payé. Maria Miché Amechou Pambo Tebele. Numéro on a payé. C'est Bibino Mbebo Bara Rosso. La poste Bengo Zombo Rosso. Merci beaucoup à nous sommes Ngarase. Elle nous a TV mon papa Sikababi. Awane Masolo solo. Film. Oh Lingi a produit film nanga. Film on a comment 2 ou 3e année en donc depuis 2014 na commencé filmer wana donc titre lango ezali Moseka dans ses œuvres oya Monica kocha mo paki ata ya mukie to sala ngona ba ndenge moko boy et simba et ratete pona na confiance mayelo tozo pe lombe to bakise wana otoze pa baninga tombo okutana tokos surtout mingi ya ina donc Moseka dans ses œuvres basé vraiment sur quoi nini c'est ça. Maman, merci beaucoup. Merci à présent Guy Sylvain na Kataloulou Abour, Papi Maïbelanga, Célé Dibois, Ndeko Abatoami à la majorette. Napesi mote pas Patrick Chibas ou Papi Maïbelanga. Napesi mote pas Patrick Ochinga. Jafar Nzengo mokonzi nanga, Maman Bibi Shnoka, Papa Maxila Bayuba ya Maman Mami Bayuba, Bino Nyoso Babona CNL et CL News TV, Bino Nyoso Bolinga Biso na Bino pe ba oyo bolingi boza ba partenaire na biso bo soutenir biso ba numéro ango wana donc sans Bino to koki pété pour nzamba zali mais moi financière pe moi mbutu mais bo ko soutenir biso na pesi Bino ba merci beaucoup l'équipe technique qui a accompagné Kinga Lelo Amiel le caméraman le plus beau du monde de tous les caméramans au boyo sali mon kilina yote na moni Goloa Maya la LMG na mon équipe Mombaya c'est elle nous obi ici des places Msale Lali babi Goloa Maya la yebiselanga Paola de London non les la pona nke Dauta Kikoto a quitté déjà maintenant les la rana ni moi geste ça la bien pour la lelo to suki awa to kutani balasi mabai.